que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent. Ici les gens vraiment toujours souffrir dans le cas c'est ça bien c'est bambo quand on te fait ça qui va député on va pas lier va pas on va défendre sur le macam. Bon, problème il y a courant et dans la catene en boka to sali un mois pour y a kaka kabutu et que dans 5 heures to sali la catene mais bazo mais la biso facture l'état a zo contre la biso mbongo na ko barame et il y a téléphone ah la bengi bino ka pona c'est bino que biso di sensu awa direct ko buka Zela ya beta ya moke. Eza pena kobuka na doa siki bambule bandi. Le moyen pena kolepeza te. La France aux Français, la Belgique aux Belges, le Rwanda aux Rwandais, la République démocratique du Congo, botiki la Bakongomani, botiki la Baimboka, tata bo moko ekolo bo moko muluba, ndeko na yo muswahili, ndeko na yo mungala, ndeko na yo mukongo, ndeko na yo. Baimboka boyebi rendez-vous sacré ya Mikolo Miso du lundi au vendredi à 21h juste, c'est l'heure sacrée. Il y a émission, il y a Bakongomani, bisika to dénonçaka, bisika to telemelaka incompétent awa kolisa bango ete sengeli bokota na vision il y a le peuple d'abord peuple nde liboso. Alors bonsoir, rendez-vous du lundi au vendredi na 21h juste et puis rediffusion na 15h juste. Mikolo Miso, voilà. Alors mwana mboko bengi bisapi mwana mboka Kongomani bengi bisapi na bengi bino awa na changu baroulage vraiment na émission musala bana ko sala les alibiente pataka série na bango bastion de l'ordre tala mutuka 207 et kimi baroulage et que ko tuta ba punion baza na re et zo senga yom to lobela kabiso yom to zali Kongomani lobela kabiso oya awa rapidement pour ko tala makambo to leka a makila ya ko sakana te ba bazoki ba bakuchi lisolo ya mboka babeta ngona ba imboka ezala kesengo mingi pona ngai ko beta lisolo na ba Kongomani ba ona ndela ekolo bo moko kaka Congo nde mboka na biso ekolo bo moko kaka ekolo. Tout de suite sur Bomoko Télévision. Lisolo ya mboka babeta ngona ba imboka ezala kesengo mingi pona ngai ko beta lisolo na ba Kongomani ba ona lela ekolo bo moko. Lisolo na kati ya mboka ebeta makabo bena bakolo mboka ebongo ya Congo to kobeta ngona banani kaka na ba vrai Kongomani ba Kongomani ya solo solo na tondi bile botondi bandeko na ngai to maniola likambo etali mboka na biso likambo etali mbongwana ya Congo pamba te tozana ekolo mosusu te bobele RDC République démocratique du Congo bandeko na ngai toza en direct pour kobeta lisolo ya mboka na biso pendant quelques minutes au Tonango Liboso kino 22h juste. Alors na yango boyebi principe ya émission mboko ya nani bongisa crédit bongisa méga bongisa nyonso oyo longobani poete oye bako réagir en direct ya émission mboko yo ya nani ndeko na ngai bisiko zali na tondi bino botondi pe boye malamu na émission oyo tata bomoko ekolo bomoko muluba ndeko na ngai muswali ndeko na ngai mongala ndeko na ngai musakata ndeko na ngai mutitela ndeko na ngai muyansi ndeko na ngai bikolo binso ya Kongo nde esali biso poto biangama ekolo moko bandeko na ngai bakongomani ya solo solo twali bana ya mboka moko bana ya tata moko biso banso twali censé kozala uni kotika na cohésion nationale pambate unité nationale ndezali Bokassi Nabiso. Martin Fayulu Madidi propose la cohésion nationale. Alors Ekoleka Nanzela, il y a dialogue, il y a vérité, il y a Kosangisa, leader politique, entre autres, leader opposition. Il y a pouvoir, paix, il y a société civile sous l'égide. Il y a
nganga nzambe o esengeli bafandisa bakambi nyonso pona kokanisa likambo etali cohésion nationale pona kolonga makambo manso o. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent. Ici, les gens vraiment toujours souffrir dans ta situation. Complot eza monene, complot eza ya monene bandi kurangai yango matefa na bidete oyo tali kosala eza lokola bitumba ya bana mike to sala to bunda bitumba bana mike na place que to trouver solution biso to lokola bana basi ko swana likambo moke oyo senge to jura solution biso to swana la yango alobi non tango wana ya koloba o Félix Tshisekedi o nani bote ko accuser te to fanda total ne y a problème ezali wapi. Qu'est-ce qui fait que Rwanda akobaka kokonza akwaka konyokola biso na nzela ya armée na ye ba M23 ko menacer parti est mboka na biso ne des problèmes ezali wapi. Qu'est-ce qui serait à la base? Alors c'est quoi la solution urgente au Sénégal de mettre en place pour na kosili salikambo etali guerre na parti est mboka na biso makambo etali social makambo etali bo nyonso wana basolola yango. Martin Fayulu alobi ete dialogue wana ezali pona kokabola bokonzi te ote ngai na sengi pona parti na ngai bopesa ngai 5 ministères ngai na sengi eza pona bongo te eza pona kopesa makanisi ya solo ko solo la makambo eza sérieux pona mboka pe ko créer climat de paix et comme biso na unité nationale cohésion nationale pona ko kende liboso pe ko tombola nkita ya mboka na biso. Alors bande ko ngai bino bomoni lolenge ni likanisi oyo ya moimboka Martin Fayulu Madidi yambo nazwa élément au merveille katumba a bongiseli biso ya message très fort ya VPM ya intérieur et sécurité maître Jacquemin Chabani na makambo etali comment lutter contre l'insécurité et la criminalité makambo etali banditisme urbain tout ça message moko VPM ya intérieur et sécurité a lancé pour na ko alerter ko éveiller conscience ya population congolaise to kolanda yango na lingia voto landa yango benga bande ko bazana ba commune o ba yebina nteke to bande émission ebisa bango kongomani esi ya bandi émission esi e bandi makamutolo bela awa eza très important ba kongomani banso balanda yango c'est très important donc soko zana ndako matisa volume soko zana ndako matisa volume po esunga même ba voisin bazala alerter que makambo tolobela awa makambo tolingi to continuer tolobela awa sikoyo ezo concerné kongomani nyos tout congolais. J'ai un message tellement fort moyebi ke lundi moleka kika ya poso oyo eza na makambo eselemaki na prison centrale ya Makala selon ba information fiable ya l'État parce que nous donnons ce que l'État nous a donné ou l'État a rendu public. C'est ce qu'un journaliste donne. Au Moussouana, ce qui est l'élément moko investigation, là je peux révéler en tant que journaliste. Mais le Konaropanisango, je ne peux que relayer ce qui a été dit par le gouvernement ou ce qui a été dit par le gouvernement. Bande Kongai. Nabutu ya kolongwa dimanche kokoma lundi. Ezana makambo elikaki na boloko ya Makala. Masasi ebetaki tentative ya évasion ezalaki bongo en place kasi selon ba information officielle bato bakima kite mais ba mekai ko kima bako kite chose qui a créé plusieurs décès mais avec précision de l'État
il y a eu 129 morts. Bakufi na nini balobi bakufa ki étouffement à cause il y a pléthore oyo balei bakima ki belesko étouffement wana ko ya neti muninga wa sali bo neti muninga. C'est comme ça qu'on peut comprendre makambo ya étouffement wana makambo lekaki na makala. Alors bande kurangai et salema ki lolenge nini ba image etambolaki n'habité merveille katumba avec rapidité dans la kanango ya ko trouver les biso ba illustration so za nango ko illustrer makambo lekaki na prison centrale à Makala. Jusqu'à présent nous sommes estomaqués ya oelekaki. Nous avons tant condamné l'acte wana ya ko créer mbulangana ko kima pendant que na kati wana ezana bato bakangama ki pété basala ki mabe po mutu ake boloko ezala pambate. Et nous savons qu'il y a de cela au bazar qu'on appelle oyo peut-être aïba mukate ake boloko nyongo mutanyongo ake funda yo nyongo nange umelaki et le kola mutanyongo wana za ba moyen za ba relation ali ba memie makala mbala moko batu wana bazape na makala. Mais parlons-en tolobela likambo etena ce sont des Congolais au bazaki na makala wana et qui ont péri, qui sont décédés na mokolo ya lundi aux tentatives ya évasion et salemaki na boloko ya makala. Bande konangai. Après rapport to ndaki d'enquête, bilan épais samaki que il y a eu 129 morts au bakufaki na tentative ya évasion ya makala. Bango wana ba illustration yango wana ba image etambolaki o batu nyonso bazana yango wana o eza illustration. Voilà bango wana lolenge salemaki o wana benda moninga o mosusu asunga moninga o tout ça selon l'état congolais, selon les enquêtes officielles et le créa qui batu bakufa ezaki bousculade o yobozo mona wana na élément tande baziko werena baza ebele muswa fina moninga ozo fina nga ye papa ils ont créé étouffement et ça créé 129 morts, 129 décès selon l'état congolais. Information à passi ezani bande konangai na bandaki apona koma na information ya passi ona gotangela bino. Information oyo ekomeli biso na butwawa ezali nini? Message ya gouvernement Nanzela Nanzela ya comment on appelle ça? Il y a ministère, il y a justice et garde des sceaux. Nako tali sabino kotangi la bino message surtout bandeko yo bozalaki na bana to na bandeko na bino na boloko ya makala esengeli bolanda message na bokebi parce que ça vous concerne. Na ekotanga ngona émission mboko wana ni parce que c'est un message oyo batindeli biso officiellement ezali fiable, donc eza message authentique esengeli kolanda yango matisa volume landa yango na bokebi nyonso eza na attention ya bandeko oyo bazana bandeko na bango na boloko ya makala. Soki merveille katumbozawa soki ndeko Jules Mpayo ozali ao eki ozana moto na yo ozalaki na ndeko na makala benga ba famille balanda message yo malamu avant nazwa message ya VPM na kotangela bino na message oyo ekomeli biso awa na poko awa message eza pona banani message eza pona bato nyonso bayebi ke bazalaki na bandeko na bango na makala bolanda message oyo na bokebi nyonso. Message ango eza nini? Boyebi ke na lobaki on a debi eza na bandeko oyo bakufaki mokolo oyo batantaki kokima boloko kokima prison. Eza na bandeko oyo bango basilaki bongo kowa kokufa kasi bandeko wana banzoto na bango ezali na ba morgue na yango. Il y a des précisions oyo
gouvernement ali kopesa pona kosunga bandeko oyo ba kufelaki bandeko na bango oyebi kazaki na ndeko na ye na boloko ya makala akende deja kozwa ba précision nyonso yango na osala message awa kolanda yango na bokebi nyonso po opanza sango eloko moko te eyeba ko échapper yo. Alors message yango ezali nini bolanda. C'est un message très fort. Alors tango ali kolanda yango sunga biso ekoma na bandeko oyo bazali na bato na bango balaki na bandeko na bango na makala. Message oyo eza pona bandeko wana oyo bazana bato na makala o bayebi te eske ndeko na biso aza envie ndeko na biso akufaki bamusu bayebi ndeko na bango akufaki bozo ba précision na message oyo natangi message communiqué. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux informe l'opinion nationale que suite à l'incendie et le saccage du greffe de la prison centrale de Makala, consécutivement à la tentative d'évasion du 1er septembre 2024, plusieurs corps de prisonniers ne peuvent être identifiés. Banzote belé, il y a des prisonniers, il y a identifier yango te. Na yango, l'État a lancé appel na mabota pena bato oyo baza na ba nouvelle ya bandeko na bango te oyo bazalaki incarcéré na Makala na prison centrale ya Makala. L'État a lancé message oyo afin ya ko identifier na ba morgue oyo nazongeli bato nyonso bayebi ke bazaki na bandeko na bango bazaki na boloko ya Makala et que kino lelo ozana ba nouvelle na bango te. L'État a lobby boye kokende koyeba ko identifier bandeko na bino kozwa précision na ba morgue oyo. 1. Morgue centrale de Kinshasa. 2. Morgue du camp Kokolo. 3. Morgue du camp Tchatch. Et 4. Morgue du sanatorium de Selembao. Tous ceux qui reconnaîtront des proches, bato nyos, bako soso bako reconnaître que ya solo bamoni bandeko na bango bisika oto tangi bakuki bandeko na bango bako senga bango baya ko justifier ba statut ko se justifier ko talisa ba statut na bango lokola ba représentant légal ya liboso élément liboso bazana ngo posa. Non, pe prénom, état civil de la victime. Ya motoyo akufi état civil ezalaki nini. Ya mibale, non, prénom, état civil, adresse, téléphone de la personne qui sollicite le statut du représentant légal. Tout moyen justifiant les liens de filiation, de parenté ou d'amitié en cas d'absence de famille. Motoyo amoni ete ya solo ndeko na bango to amina ndeko na ye azola na boloko akufi na makambo eselema ki lundi na butu le dimanche ko koma lundi na tentative ya évasion Makala. Moto amoni kaza membre ya famille te toza membre ya famille ba kosenga ye ame ma pièce d'identité de documents de l'état civil, des courriers, des photos, des courriers, des photos, des mails, des vidéos, de preuves de transfert d'argent, bah preuve de transfert yambongo, des témoins,
et puis ma preuve moussous. Élément susceptible de permettre l'identification et la localisation des familles des victimes. Élément où ya malunga où peut permettre de identifier ma bota pe bandeko ya bandeko yo bakufaki na tentative ya évasion na makala. Na baeo balandi biso o bazui information oyo ba numéro epesami pona ko yeba kokota en contact na bakambi ya mboka o batie bato esengeli ko benga bapesi 4 numéros. Comment? Numéro ya liboso 084 43 47 17 7 084 43 47 17 7 Nasuka. Deuxième numéro 082 72 24 958 082 72 24 95 8. Troisième numéro RTL 098 41 24 345 098 412 43 45. Et puis à Frissel 090 16 78 94 5 090 16 78 94 5 Nasuka. Fête à Kinshasa le 6 septembre 2024. Message Oyo en résumé et la Kisinini. Ezana bandeko oyo bakufeli bandeko na bango na prison ya Makala. Ezape na bamisusu oyo bamoni ete kilo lelo banda lundi oyo likambo wana esalemaki na Makala bazana ba nouvelle ya bandeko na bango bazalaki na boloko ya Makala te. Bandeko wana esengeli na bango basengi leta sengi bango bakende na ba morgue totangi morgue centrale ya Kinshasa, je pense morgue Mamayemo, morgue ya Sana na Selembao, morgue ya Kankokolo pe ya Kanchachi. 4 morgue wana batangi yango wana soki bozala ba nouvelle te bokende na bokobeta tour ko sala identification ya bandeko wana na ba morgue wana soko moniye ekosenga osenregistre ba identifier yo soki ya solo ndeko wana azan ndeko na yo pi ba kotuna yo élément odotangi awa. Donc voilà élément na yaki na bandana yango. Deuxième message, deuxième élément, ezali campagne nationale pour notre sécurité. Campagne nationale pardon, pour notre sécurité. Bokolanda donc, message ya Mokambi, il y a intérieur et sécurité. Pour la likameta le respect, il y a loi. Respect, il y a Mobeko Likunzi. Respect, il y a Mobeko Yamboka Nabiso. Suivez donc le message du VPM de l'intérieur et sécurité, décentralisation à affaires coutumières, maître Jacquemin Chabanilouko, où il a lancé message pour la likameta sécurité Yamboka. Message en matière à sécurité, message à ministre intérieur Eza, allez, bâtissez volume, Landa, parce que c'est très important, la sécurité et les quignons. Au Kola Lanzala, mais ceux qui sécurité Eza, aux la Kitok. Mais au Kolia, ceux qui ont insécurité, au lia bien. Alors suivons tous ces messages forts du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Et Torozonga Sika au poto zoba réaction Yabandeko Bali Kolanda Biso Lokola Tomesana Bolandelema. Messieurs, très chers compatriotes,
La sécurité de notre société repose sur un principe fondamental, le respect des lois. Dans un monde en constante évolution, où les défis en matière sécuritaire se multiplient, il est vital de rappeler l'importance de ces règles qui régissent notre société. Cette campagne n'est pas un simple appel à la conformité. Elle est le reflet de notre engagement commun pour un environnement plus sûr et plus serein. Aujourd'hui, suite aux instructions du président de la République, je vous annonce une initiative essentielle du gouvernement pour notre société qui nous concerne tous. Le lancement de la campagne nationale intitulée « Pour notre sécurité, respectons tous la loi et les règles ». La lutte contre le banditisme urbain est un défi majeur qui passe par la restauration de l'autorité de l'État. D'autres fléaux comme les nuisances sonores méritent plus de sensibilisation et tout ceci afin que chaque citoyen soit conscient des conséquences du non-respect des lois. La sécurité routière, valeur cardinale du code de la route, est fondamentale pour garantir la sécurité de tous les usagers, piétons, cyclistes, conducteurs et passagers. Chaque année, nous déplorons des accidents qui pourraient être évités par une simple prise de conscience et un respect des règles. La réduction des embouteillages provoqués notamment par l'incivisme, le manque de courtoisie routière, mérite d'avoir une place importante dans cette campagne. Pourquoi cette campagne est-elle si importante? Tout d'abord parce qu'elle vise à sensibiliser chaque citoyen aux conséquences du non-respect des lois en République démocratique du Congo. Ensuite, chacun de nous a un rôle à jouer dans la sécurité de notre communauté, en respectant le code de la route, les symboles de l'État et en faisant preuve de courtoisie routière. Nous garantissons non seulement notre propre sécurité, mais aussi celle de nos voisins, de nos amis, de nos familles et de tous ceux qui partagent notre espace de vie. Il est évident que cette campagne a pour objectif d'éduquer. Nous fournirons des ressources, des outils pour aider chacun à mieux comprendre les lois et règlements qui nous entourent. L'éducation est la clé pour instaurer une culture de respect et de responsabilité. Enfin, et c'est sûrement le plus important, cette campagne vise à restaurer l'autorité de l'État. Il est essentiel que chaque citoyen ressente la légitimité des institutions et des forces de l'ordre. Nous devons tous avoir confiance en notre système et cela commence par le respect des lois qui le régissent. Cela est le vœu du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Ainsi, je vous invite tous à vous engager activement dans cette campagne. Participez aux ateliers, discutez avec vos voisins, partagez les ressources que nous mettrons à votre disposition. Ensemble, faisons de cette société un lieu où règne le respect, la sécurité et la solidarité. Agissons ensemble dès aujourd'hui pour bâtir un avenir plus sûr pour nous tous. Je vous remercie. Pour notre sécurité, respectons tous la loi. Voilà, campagne pour notre sécurité. Ces messages forts du VPM de l'intérieur concernent tous les vrais Congolais, tous ceux-là. Oyo baleli mingi makametali insécurité makametali mboke ke liboso to sala nini po konwe ke liboso. D'ailleurs, c'est notre thématique de ce soir. Notre thématique de ce soir. To sala nini po Congo ebonga. To sala ni po mboke bonga. Mboke ko yiko bonga te soki toza na anarchie. Mboke ko yiko bonga te soki botosi ya mibeko ezate. Et ce message ne concerne pas seulement le peuple paisible citoyen, mais ce message concerne tous les Congolais. Qui est Congolais? Le chef de l'État est Congolais. Le ministre sont des Congolais. Tous ceux-là qui nous dirigent sont des Congolais. Donc vous qui nous dirigez, et les dirigeants et les dirigés, tous nous sommes invités à mettre en vigueur, à mettre en pratique, à considérer, à prendre à bras le corps ce message du VPM de l'intérieur, ce message qui vise à renforcer l'autorité de l'État qui est une clé
pour le développement d'une nation. Qu'on se le dise, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes très chers compatriotes, demandez, posez le question à nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, c'est l'État na dominaka. Tu sais, bon, on a un détournement et na France, pourquoi il y a la loi, c'est la loi qui dirige. On te qui est indignement, exacté, parce que c'est la loi qui domine. Motako sala bisela mwanzate, parce que c'est un pays régi na mibeko. Il est temps que les Congo mboka na ngai na yokalisu makambote Congomani bakangaki ngai na salaki lokote mpayo azozonga boye soki na bulungu soki na wapi yango bakangiye mais innocent ezalaka wapi bandeko na ngai ezalaka te. Mais ça se fait au Congo. Makato lendi bakambo to baye yango déjà. Moutazo benga au Congo mani bakangi mwana ngai papa auti kelasi azozonga lokola tia yisuki bakangi pona suki ebele. Ah mais ministre na biso ya justice monte suki nengeza. N'est-ce pas la suki ebele. Suki eza likambo etali kozala moins sérieux ta. Pepe Mboso suki ebele. Mais c'est un homme sérieux. Et il y a des gens qui ont ce n'est pas ça, le seul cheveu, ce n'est pas une infraction, ils ont coiffure. Chacun est libre de coiffure, on se la coiffure, il y a un mise kitoko. Ce qui y a moni que souki belé ne mise kitoko, atika souki belé, mais en tant que professionnel, il y a sécurité. Chercher l'infraction, le lingue bolingi, mais ce n'est pas na souki. Souki 4 ambelité, souki et bon bagagulette, il était pour ça dans ma baie. Prenez des mesures nécessaires. Arrêtez, chers policiers. Yako Kangaba innocent. Cette campagne consiste. Oh, pardon. Cette campagne concerne aussi les agents de l'ordre. Tout Congolais est concerné par cette campagne lancée par le VPM de l'Intérieur et Sécurité. Boto Siamibe Kwesengi les Zonga. Boka Siamibe Kwesengi les Zonga Namboko. Trop, c'est trop. Mais avec Atumba, on peut s'engager une vidéo, il y a Maître Constant Moutamba, ministre de la Justice, au Tchagi Lobby, dans un poste Nayango, c'est très important. To Landayango P, et c'est très important. To yoka message, il y a Maître Constant Moutamba, wana kozonga, na dossier liboso na bandaki Nayango, na likambetali tentative à évasion, ministère de la Justice et Lobby message, pour nous identifier le corps. Mais avant cela, message message Mineta, ministre d'État na justice appelle ça qui Yangoyo, il est très en colère. Ponaye, les Kambo et les gars na makala, ministre de justice à lobby hein, ils a complot contre le chef de l'État. Ils allaient pour saboter effort to vision mokonjambok. Mutalobi ngo ministre de justice. Bandeko, makambozo de kanamboko oyo. Bolanda bino moko ministre de justice à lobby ango yemoko kongomanité ministre de justice ngate bolanda message à ministre de justice kuma to kozonga poto sur la téléphone pour avoir réaction à bateau. Moi, je règle cette affaire dans 2 semaines maximum. J'ai alerté. Tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makala, sans tenir compte de la capacité des cantonnements de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire dans 2 semaines maximum. J'ai alerté. Tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makala, sans tenir compte de la capacité des cantonnements de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De
De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Voilà, bande konangai obolandi wana ezali message. Il y a ministre, il y a justice. Azalaki na déplacement, mokolo azongi, kozonga na ye, akomi même pas na ndako na ye, akomeli directement na prison ya Makala. Nde ya lobikuna, makambo esalemaki, ezali complot, o esalemaki pona ko bebisa, ko saboter, ba effort, o mokonza mboka ali ko sala, dans zela ya ministère ya justice, pona ko fandisa état de droit, pe koye babongo, ko désengorger boloko ya Makala kasi ezana bato yo bazali ko saboter ba effort wana. Ça fait très mal. Bonsoir messieurs Jules Va. Juste vous signaler que à l'heure que vous êtes en direct d'interpeller les autorités qui s'occupent du financement des travaux de curage du caniveau de l'avenue Mapenza en face de l'hôtel Malebo Magasin, comment ils peuvent sortir les immondices en plein avenue. Ça fait 3 jours sans venir les dégager. Maintenant, nous avons du mal à faire sortir nos voitures. En plus, il y a même une explosion de l'eau dans l'avenue à quelques mètres de la régie des eaux sans venir réparer cela depuis hier. Nous sommes dans quel pays ça? Merci beaucoup, c'est là. Merci beaucoup de la compréhension. Merci à toi, mon frère, pour ces messages. Je vais transférer les messages directement au gouverneur et les vice-gouverneurs. Bazo message Mbalamoko. J'envoie ça à Edi Yeli et à Daniel Bumba pour Ekomela Bango. Très bien. Alors, na fongoli téléphone anga déjà pour nous quelques réactions. 089 50 84 103. Boyebi ke totika na mwangonga moke pour na bandeko bali ko na biso. Bokoki okomela biso message, oko sala biso audio. Tout pour benga biso tokoyamba yo pour na koyoka. Réaction na yo par rapport ya makambo toli kolobela aw. Natangeli bino message ya ministère à justice oyo yali kosenga na bandeko oyo aibi kazalaki na ndeko na ye na Makala na prison ya Makala et que azala ba nouvelle na ete bakende na 4 morgue auto tangi, morgue ya Kankokolo, morgue ya Kanchachi, morgue ya Mamayemo, morgue ya sanatorium, bakende kotala kuna soki bandeko na bango bazali soki bozana ba nouvelle bandeko na binote. Après makambo elegaki lundi, l'État a sengi bokende na ba morgue auto tangi, bokende ko sala identification. Ceux qui vont monter des bino, bo lobby au même message et ba numéro to pesi yango wana esengeli ko salela 089 50 84 103. Tozo appel ya bandeko bali kolanda biso pona kozwa ba réaction na bango sikawa na numéro wana okoyo benga biso sikawa to osali biso audio na WhatsApp toko yambayo pe to ozwa likanisi na yo. Très bien, ne nous bipez pas s'il vous plaît. Sur le biso bipé bisote, inutile ya bipé biso les miens serrés ya benga pour tozwa likanisi na yo par rapport ya makambo to ali kolobela aw. Ya on a vu ça qui bino ete bande konangai soutien na biso et pas ya Constant Mutamba ezali irrigeant pardon. Allô ndeko beng biso wapi? Allô? Voilà. Bande kwa WhatsApp, bosa na biso ba audio, monte yango ndeko abengi biso boye. Abengi to yambiye, moye to yo kaye ezate parce que tango ya bengi biso, ba appel na normal ezokota et ezokata connexion, moye to yo ka mutabengi biso na WhatsApp ezate. Yango nali ko senga eke bande koyo bazolanda biso na sikawa o balinga ba benga biso ko benga na WhatsApp ite kasi benga biso na normal na WhatsApp sala biso audio toko yamba yo ndeko azo benga kaka
la même chose que j'ai dit ndeko azobenga biso kaka mwana ya mbezate. Oui, alors ndeko bengi biso wapi? Ndeko akei tozwa ndeko mosusu. Alors ndeko bengi biso wapi? Allô? Allô? Un peu du respect s'il vous plaît, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Ça c'est une émission sérieuse. Donc ablag ezalagato bengi biso otiki bana no bacha makelele otiki ni nezolo makasi. Soko bengi biso une émission sérieuse qui parle des choses sérieuses surtout de la nation, un peu du sérieux. Donc si tu n'es pas sérieux, ne nous appelle pas. Nous parlons des choses sérieuses. Benga biso pepe sa biso message partant et dossier toi kolobela ao. Ça c'est une émission qui est regardée, suivie par les autorités et par les Congolais sérieux s'il vous plaît. Donc benga biso to bipe biso olexa biso temps. TV Zangonga. Alors ndeko bengi biso wapi? Bonsoir, mabengi bien na komina Chele. Tozo landa otata. Na lingina yeba ndo lobika batu oyo bakufeli bandeko baleka na 4 morts ki wana. Après avoir koleka na 4 morts ki ceux qui bamoni bandeko na bango bakufi. Sur l'état ko sala nini akora mener bango en vie, tout a ko négocier nini, c'est ça ma question. Merci qu'on ramener bango en vie déjà question, je n'ai pas de réponse. Mais suivi na éviter ba pesi ba numéro mais ton numéro na pesi wana sengeli ko zwa yango ceux qui écoutent nango obengi eza ba numéro officiel ya l'état pona ko zwa suite ya dossier. Bon, merci Nandimi, mais le problème est que la bateau va perdre vie parce que même la constitution mot que le but est vie à mon trésalier sacré tout qui go remplacer on est de l'autre côté. Ouais. Malgré ma barrière tout va foutre bango ba commettre qui bazala ki na boloko bango siko ba kofi mandoni ni bibeko nini ko shinga pona kolandela bato ba sali makambo wa. Bon tu la ministre ya justice mais ka tumba kozong c'est un élément wana réponse bozo yango élément ya ministre ya justice je pense que batolé ba mitu na mutuna wana Matissa volume na ndaku landa réponse l'élément ya ministre ya justice pona sort o eza réservé na bato bazala base likambo wana bolanda. Et croyez-moi, je règle cette affaire dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici à Makala, sans tenir compte de la capacité des cantonnements de ceux. Et ça c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça c'est un acte de sabotage, c'est pas l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé. Combien de détenus ont été envoyés ici après le désengorgement? C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Voilà. Bolandi réponse. De quoi bengi biso dans celle réponse yangwara nani ya lobby. Et sengeli ko zoyango. Alors de quoi bengi biso wapi? Allô? Oui, allô, bonsoir. Mbote mwana mboko bengi biso wapi? Mbote bengi biso na Kaluka. Tozolanda mwana mboka. Bengi biso na Kaluka na lobby. Ona se mboka oza. Ona se les rations za régler. Pour batu na est batu kufa na marsi batu kufa. La prison sera batu kufa. Mboka to ba nyama to kufa soki ndengeni. Poeta o azapona batu pe bazapona banyama kasi ko banani bakosoutenir peuple azokufa na est peuple azokufa na marti ko aza na souci ya peuple te ezolobela ye nini. Merci ndeko na ngai. Merci beaucoup. Je pense que Motuna Wana, maître Constant Mutamba Yanoli Yango, il y a des gens oyo bazo saboter vision Mokonza Mboka. Mais il est temps que ces gens bazo sanction parce que trop c'est trop. Et singeli ba Congolais ba bika lolenge longo ba na Mboka na bango to na économie balete ka Congo. Alors ndeko bengi biso wapi? Allô? Allô ndeko? Bonsoir. Mbote mwana mboko bengi biso wapi? Na bengi bino na commune ya Limete. Tozolanda otata. Ok, en tout cas de journalistes, en tout cas na pepeli comme na yo ndenge
koleka na émission mais na bengi na lobi boye na makambo ya Martin Fayulu basangisa makanisi moko na chef de l'état pour bazwa solution ya mboko. Merci beaucoup papa, merci. Donc bon naza mingi aloba te mais na bato bakufi na makala en tout cas ezali mwa pasi mingi mais bakolo bandeko bakufi na makala baluka koluka bakende luka bandeko na bango bamorke soki bamoni bango bapesaka identité bango ndenge olobi wana eza malamu mais basangisa makanisi entre Fayulu na chef de l'état. Fayulu aza makanisi moko ya malamu eloko oyo alobaki wana basangisa makanisi batombola mboka mboka ekufa kati tokomoni ke makambo oyo tokilaki na baélection eza malamu te mais lokola bazwi makanisi batefola bazwi makanisi te bakutana bango nyonso tu basangisa makanisi eza malamu. En tout cas nada mingi ya koloba te na suki nanga wana ndeko journaliste. Merci beaucoup papa, merci. Très bien. Yaminga koloba ezali te mais oh lobi eza très important et très intéressant. Yako yoka yango eza malamu. Je te salue mon jeune frère Sylvain Kilembo. Mbote na yo Sylvain Kilembo. Pese langa bandeko bona na bango émission mbote. Loba Kongomani apesi bango mbote pa lingi bango mingi. Mbote na yo mon jeune frère Sylvain Kilembo. Donc voilà. Bonsoir radio, Zanga Jigal depuis Rotomokali. Nalingi na ye baboye. Bobengi yango évasion pona batu oyo bakufaki na prison. Bobengi yango évasion mais batu oyo baza en vie oyo babikaki parmi ba prisonniers balobi ezalaki nde bakendaki kobimisa ba Rwandais. Alors nalingi na yeba ba Rwandais wana baza parmi bato bakufi to baza parmi bato batikali vivant na kati ya prison to baza na le babimaki disons to babimaki aline parce que ba Rwandais wana bazalaki na prison pour le moment baza wapi c'est ça. Merci de comprendre motuna na yo biso réponse to kopesa yo ba information to pesa na télévision eza ba information fiable oyo ba eza certifié de oa kozala ke bandeko wakangaki na boloko batikali envie balobi ke eza na bandeko yo misa ba Rwandais ola toyebi yango te et je ne maîtrise rien na likambo wana na yebi eloko te ndeko na ngai na eloko na yebi ezali ete kino lelo enquête ali ko continuer botola na ministre de justice alobi yango yemoko que bazo landa il va frapper dans 2 semaines et kozala héroïnda parce que enquête zo continuer et pour na sabotage o esalemaki na makala pour na bango ba muyeza sabotage na befort o mokonza mboka azali ko sala. D'ailleurs, le ministre de la Justice a payé ça qui était batondi sali sous batouté na boloko mais ba magistrat bazo continuer otondi sabatu. Alors, allons de Kobeng Biswap. Ndeko akei, voilà, ndeko nangai nali ko rappeler pe ko insister à babi paraté. Oui, allons de Kobeng Biswap. Abongo na commune de Gisense. Tozolanda yo papa. Commune de Gisense. Tozolanda ndeko. Na bishigo ye président aza voyage to aza en Gisense. Président aza na Chine na gouverneur na ba ministre mususu baza na sommet moza na Chine. Mambo elegi na makato bango. Ayebi yango malamu. Ah, me veka tumoto mona makambo. Ndeko benga po tuna ngami tuna wana. Alors ndeko nangai mokonzi mboka ayebi yango. Je te salue, mon très cher frère, très bien aimé. Ray, je te salue. Meshak Mputu, Congoman a péché mbote. Meshak Mputu. Ray, l'ingénieur Ray, l'archi. Congoman a péché mbote. L'ingénieur Meshak Mputu. Mbote Nayo, Ozolanda Bisso en direct. Donc arrêtez de nous biper s'il vous plaît. Le mieux serait Yakobenga biso ne bande kwazo benga wanato osali biso voice na WhatsApp tokoyo kayango. Donc nali ko rappeler pe ko répéter message ya ministère ya justice oyo ezali bongo
na likambo etali makambo elekaki na makala esengeli batoyo bazana na ba nouvelle ya bandeko na bango te wazaki na makala après tentative ya évasion bino wana obozana ba nouvelle na bango te l'état sengi bino boke na morgue ya Kankokolo, morgue ya Kanchach, morgue ya Mama Yemo, morgue ya Sana Torium na Selembao boke ndeko sala investigation bo landela peut-être beaucoup so moni nzoto kuna ba numéro to pesi awa bobenga ekoyamba bino pona kozoba orientation. Alors ndeko bengi biso wapi? Allô? Mbote mwana mboko bengi biso wapi? Oui, bonsoir. Mbote tata bengi biso wapi? Abengi na commune Ngalema. Tozolanda yo. Bon, ngana tuna ka velo moko so na minute opposition ya est. To komi wapi to suki wapi moko mboka zolo bani. Si ya moyen lokola Martin Fayulu alobi ki no basala dialogue. Pas mécano kosola. Pour juste que là banda moko mboka banda pouvoir tout le monde a Martin Fayulu kwa chaka makele donc pas mécano kosola pour que tout bangoma to bakotambuza bango mibale. Amsumwa solution ko zoma. Merci Pena. Merci mon Mboka. Merci vraiment. Très bien pour la réaction na yo. Allons de Kobengi biso wapi? Allons de ko obengi biso wapi? Voilà, bande ko WhatsApp bosa na ba audio bolingité. Allons de Kobengi biso wapi? Alors bonjour, le gouvernement qui sait ça. Ah, toujours landa mon Mboka. Le gouvernement qui sait ça. Ouais. Ah, juste là que na mima loba kosina bandeko ba pushi na prison. Ah, parce que ça là. Et ça biso gouvernement zo bati pas bon bazaka bato. Qui un jour beaucoup tapé na makambo to ki bato. Jusqu'à quand on entend ça? Ah, ndeko akei. Mes messages na moku sona ndeko na ngai esi eleki. Alors donc je disais bandeko ba perdre bandeko na bango o bazana ba nouvelle bandeko na bango te o bazaki na boloko tango ya ngoyo boke na ba mogo to tangi boyi bakozwa ba précision nyonso soki bozwi yango pona kona kozwa précision mususu esengeli ko benga na numéro 084 43 47 17 7 082 72 24 95 8 098 41 24 34 5 090 16 78 94 5. Donc bandeko nyonso bozana ba nouvelle ya bandeko na bino te bazana makala ba numéro yango wana aller vérifier na 4 morgue au totangeli bino. Allô ndeko bengi biso wapi? Allô? Oui, allô, bengi na commune ya Matete. Tozolanda yo. Na commune ya Matete. Oui, nalina tuna parce que avant évasion wana il y a le premier tozaki na ndeko na biso moko na prison na ba le 28 ba benga biso je akufi parce que na ina ba batu bakufa kika baza o ya le premier to avant wana pe batu bakufa ki. Non, message oyo to tangi awa ils concerné makambo esalemaki na butu ya le premier kokoma le 2 septembre donc butu ya dimanche kilo lundi tentative à évasion. Parce que babenga kiso pe ba le 28 que non batu super ba kofaki wana ça non recherche. OK, wana tozana na ba nouvelle te to luka so tozu yango to kopanza sango. Merci ndeko na ngai. D'accord. Oui, allons ndeko bengi biso wapi? Ngai komo na ngai Mbuta. Oui, papa Mbuta tolanda yo. Na bengi bino na commune ya Kimbateke. Tozo ka papa. Yango na lingena lo baboy. Pona makambo eleki na kati ya prison Makala.
tozolanda yo. Donc erreur ezali. Est-ce que service à renseignement ya ville ya Kisasa na commandant oyo dirigeaka ville ya Kisasa est-ce que esalaka te batambola mosala na bango ezalaka nini? Donc iseke mboka oyo eza nango na insécurité asali nini? Donc bango mosala na bango nini? Ministre ya justice makambo azoloba eza normal, donc il faut assaisir abanga te akanga bato wana nyonso ndenge wana mboka ya bonga te, mboka bokomisa ngo ya poche ya bino ya bato, mboka ngo ezanga bato. Bisi makambo Martin Fayulu aye nango wana keno bosangana kosala banini eza bagere bango ya baparti politique bagere bango ya parti politique ala kokotaka na parti politique efesalaka yango moko. Après, à plus, wana bakoyeba que non, IDPS travaille bien te. Bokoya bozo wela ba poste, ba ministère na bozo wela wana bobo kasaka muto azo travailler bien te. Botika ye, bokoyeba que non ndenge osala biso na vana na pays banda tomonaka. Parti politique ozo sala yo travailler yango moko. Bazotala bango soki bo travail bien te ba mninga olongola bango. Bino bajina bino c'est un individu a tia batine le gouvernement à cinq ba ministère pour azwa nini. Et ça la gata. Ba mbongo bazwa ba kabola ba étouffer muto zo travailler. Le peuple a mon passe. Merci beaucoup mon Mboka. Très bien. Papa Mbuta abengi biso na commune ya Kimbanseke. Alors bande konangai to commune Suka ya émission à pourquoi lelo. Donc comprenez que je suis venu surtout vous donner toutes ces précisions. Parce que jusqu'à présent je suis estomaqué makambo esalema ki lundi connaissant que na boloko wana na makambo yo ministre Visali Koloba, il y a des gens au bazakuna, il y a des innocents, il y a des gens au ba makamboute tout ça, alors ça fait très mal. Allons de Kobeng Biso. Allô, bonsoir. Bonsoir mon Mboko Beng Biso. Oui, merci beaucoup. La sepeli makasi na émission na autre on dit que na ekitaka makambo ya général Blaise. Ouais, Olobango. Oui. Il est responsable à côté musala te au moins ba te pembeni il est abosa na ye agene ko fema ba te ba di musala ba ko corriger na musala. Vous comprenez? Il a eu chance. En fonction de Lukayango, il a eu chance de faire Moussala pour sa promotion. Il peut être la commissaire générale. Parce que je vais beaucoup dans Moussala, mais il a eu chance pour commander la Kinshasa. Pour faire la promotion, on est obligé de faire une terme offensive. Dans l'envoûtement, avec l'ambassade de France, avec ceux qui ont fait des envoûtements. Et c'est un gars qui a fait moyen que les alagité. Quand on a un motif, qui a profité. Nazi, bakele possibilité d'agir, possibilité d'acheter. Ambosa naye, nenga zambo ambosa na mais ata melanzande, zamba sumaye, ate des retraites mo ko muté on va mettre mais ate liboso côté monsieur chez radio. Merci mon Mboka. Merci tonton. Oui, nako linga skona bengo pona makambo ya prison bande baza na prison to solo la mer pona na finam bakaba prison wala bande ko na robenga to solo. OK. Oui, na la bande ko Allô ndeko bengi biso wapi? Allô? Oui, ndeko bengi biso wapi? Tofuna combien qui senso? Tozolanda yo. Na combien qui senso? Na moni question tout ça ni beaucoup moins bonga. Donc
alors pour qu'on ait bon pour n'engager na makambo zo kende oyo en réalité il faut tout ça là tout qui tout abaisser nyonso donc tout kanga musique tout kangi d'école tout kangi d'église tout ci hôpital pour ba ko bila zo ka soin tout vendre sikoyo total sikoyo gouvernement to ko ça produire beaucoup de appel à Congo lobby donc si que musique zo continuer bar n'importe quelle place ma église n'importe quelle place l'école vous ne parle même pas tous avons besoin madame de Namboka ou ni makambo zo kutana rabiso ba FT ba prison makala parce que tous moral à vendre ti donc pour nanga pena consina question réponse na vraiment ya wana merci de konangai merci. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Allô, ndeko bengi biso wapi? Allô? Mwana mboko bengi biso wapi? Ah, bonsoir papa. Moi, papa, bengi biso na famille na matira. Tozolanda yo. Na ronda d'émission na moni bokomi wana tosala nini au Congo. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makala, sans tenir compte de la capacité des cantonnements de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makala, sans tenir compte de la capacité des cantonnements de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement.
Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Il est temps que la vérité